Bonjour, peuple de Dieu, de partout, Bolanda Biso. Maman Airbots, to bengi bino na réveillon to zanango le 31 décembre. To bengi bino boya ebele, boya ko expérimenter puissance oyo, pe onction na ye, onzamba zo utiliser ye. Na bengi bino boya ebele. Na réveillon na biso le 31 bozanga te. Nzamba salanga ebele l'église oyo, homme de Dieu o na mona te. L'homme de Dieu oyo, pasteur Olivier Temeteme. Na simba bana 5 na yaka na église oyo komba melo na kuma mama bana 5 na kati alliance oyo pasteur Olivier Temeteme nzambe oyo asalinga ngolu na bali na alliance na boti na simbi bana yango na yeko kumisa nanu nzambe meka na nzambe ote ya pasteur Olivier boya komeka ngai mame sp naza na témoignage munene oyo nzambe asalelinga na kati église boya ebele babomaka mwana na ngai le 15 mars pona bomoto boye baboma ye na le 29 décembre bakunda ye na spiritualité na cimetière ya Kinkole na le 15 mars mwana tambolaka kaka poso mais à partir alliance à pasteur Olivier Temeteme le 29 décembre il fallait que baboma mwana na bomoto mais mwana wana tielo aza en vie depuis 2014 yango nazo kumisa nzambe ngai kutunda yaka bana na kosambia na église ote mukoka na tsaka parti na nga awa na monaka elembo ya bikama o nzambe ya Olivier Airbots asalela ngai nzambe ya pasteur Olivier azosala ya kokamwa na kati église na mona ba miracle moko na église o ya kokamwa nga na yaka na bota bana nga babala bien na eko témoigner monde na nzambe alliance Airbots bien aimé nzambe oyo asalela biso bikamwa ngai na libota na ngai biso zaye bato to balate en réalité na famille biso ezalaka ba sente yo so ba sente yo obota ta bana 50 mais soki ano ekoti na musapi obota lisusu te boya ebele boya ko expérimenter miracle oyo nzambe puissance ya mosala nzambe pasteur Olivier Temeteme na ndenge nzambe azo utiliser puissamment nazaka mutu mo ya kobanga banga esprit ngaba balianga na 2012 oyo na 2022 oyo na décembre na ya prier pasteur Olivier Bondela pona nga abengani molimo oyo aliweza ikati na nga ekei obali na nga na musala za na ba complication makasi kobela nde kobela toye ko sambela nzamba talisi biso abiki eza esprit ya sacrifice moko na niveau musala bazo luka ba bomaye akene mbeka meto luki nzambe na alliance oyo bandoki ya libota na ye ya libota na ngana ya musala na ya quartier bazui échec bi wolo mino kolia ye ezate biso na famille biso koki ko bala te mais na grâce ya pasteur Olivier nzamba ye ko salela ngai na lati ano mais après ko lata no na 2 mois ya mariage ba beti moi na nga mwasi le roi lobaka prostate 1 mois 3 semaines à sous-baraté. Et là qui kamoko terrible na clinique, ba professeur ba simba ki kawana na maboko, ba sila ki maele. Ba luka ki façon nyonso na sali ba examen tout na HJ et bima ki infection té maladie té normale té. Ba bi mais comment moi na muki à 3 ans ko bela maladie aboué. Homme de Dieu tolo bela bino. En plus moi na moi si à 3 ans. Pour quelque chose grave, ba bomie le boko à gauche. Babomai mukongo, babomai makolo. De moi na loba quand même babomie 3 biloko na nzoto na ye. Mba kité pasteur Olivier tout le temps bana koya na clinique so toke cash HJ toke na pasteur ana ko bonde la pona mwana. AFC biso mwana akufa te pona alliance auto sala na Airbots. Les plus petits les plus grands to kufa kate. Wana eganga les jours ba ngaba intervenir mwana neti lobby lelo nango totinda MP ça action de grâce. Pasteur alala en église abondela totini action de grâce na tongo 13h moi na suba et puis ça panique na clinique balobi non ce n'est pas possible moi na o asala 1 mois 3 semaines na suba raté asubi na facilité asubi bongo moi na tambola raté to kenda pe kinete huile d'olive passer abondela pour nango na masara moi na loboko mukongo makolo moi na nga ti lelo atambola malheureusement atika na ndaku bongo ba mona na ba image lelo za na 4 ans à Koli. Église Rehoboth, tovandi na avenue Semlik numéro 40 na commune ya Lemba. Yango na eko benga yo ozo landangai yaka. Mama oza ba problème oza oppressé olala ka pongite. Olotaka liwo olotaka maladie kanga yo evandisa na ndako.
yaka le 31 décembre na salle Tony Winkele yaka to Lukanzambe Alliance à Rehoboth à travers l'homme de Dieu le pasteur Olivier Temeteme yaka bien aimé ko expérimenter puissance ya Nzambe Alliance à Rehoboth Nzambe na biso échoua kate Nzambe na biso arataka te vous avez zinga boya ko vivre oyo zakata pasteur Olivier Temeteme mama boya ko vivre bikambo Nzambe ozo sala langai bien ko vivre yango Nzambe sali ebele awa na keko bota wana mwana na lopita na zemi ya 7 mois na kebota mwana nga wana na 8 mois mais là c'est nous mwana bota mi na 8 mois malgré tout ba problème mais mwana on a azo vivre le dans une année donc témoignage déjà tellement ebe l'église on a bengi bino oh bota kate oh na mutu moko abela ka maladie incurable si la raté oh abela ko cardiaque oh abela ka boya na bango a ba kobika to bengi bino ebele na Rehoboth pa pasteur Olivier Temeteme to ça na Winkele na terminus ya boye ebele boko mona miracle ko salema boko zo ba guérison eza possible to senga kambongo te tokosa kapete soko lingi o mona témoignage na pesi na salongo avenue Mutala numéro 9 soko yoko lukanga okomona do boye belé bokozala de cité ndeko ngai chaque année na bela kaya makasi chaque année soki na bungisi mbongo te nazaka na problème ya mbongo nazaka na ba problème makasi ne batu ba feta na bona ne ngala feta te na lelaka nazana ba problème ya makasi chaque année mais année oyo ezali kamba ko kamwa o Nzamba salelinga yango na eko témoigner année oyo ay kato koti to bandika septembre octobre novembre to comme décembre na bela kakaka mais année oyo kwa nazaki mayele na pesi action de grâce na ebisi mosala Nzambe aloba maloba likona nga mosala Nzambe alobi anniversaire na ngeza le 24 novembre na feta kango ya kolala mais likamba ko kamwa année oyo na feta anniversaire maladie te année on a commis en décembre, naza bonne santé. Yango nazo kumisa Nzambe boya ebele boya komeka Nzambo. Ceux qui yo obela kobika kate. Ya komeka Nzambo nga na mekipe na biki. Bandaka na sala ki action de grâce na mosala Nzamba lobby. Lelo naza na bonne santé nazo fêter. Problème oyo za nango yo fande na ndaku wana. Oyo lelelaka soko zo sokola bilamba, soko zo lamba, soko za na douche olelaka. Olo balikamne ozo solution mkolonini na bengi yo. Yaka le 31 décembre na salle Tony Winkele na avenue Semlik numéro 1 référence nango partout ko uta monga fula masina limité galerie Gota Nzambe na Lemba o tunika na luka galerie Gota Nzambe avenue toi olanjango tout droit tuni na luka salle de fête Tony Winkele to zala wana nguya Nzambe ko kita puissance Nzambe ko se manifester mama yaka papa yaka elenge makambo esimbaka te makambo nezo avancer te yakomeka na Nzambo oyo oya pasteur Olivier yakomeka le 31 décembre to na réveillon eza na salle Tony Winkele na ni référence nango eza galerie Gota Nzambe so kiti wana tunika avenue Semilik okomaka na coin na Tony Winkele eza salle de fête tunaka wana oyeba ba olakiso onde pona ngai mama ndeko lela na yo na oki o Nzambe azo salela yo mobana ozo musala kaming te et puis na mona ki on ta pasteur Olivier bonde pona ngai abita mobana yaka awate mais sika zali azo musala ba mama o Nzambe salelinga pasteur Olivier zali minele bino pe boya réveillon ya le 31 décembre na Tony Winkele tozo benga bino boya réveillon na biso monene oyo kozala le 31 décembre na salle Tony Winkele oyo evandi na coin ya avenue Semlik na avenue Semlik yango to bengi bino boya ebele toza wana musala Nzambe na biso monene oyo ezali abengami na kombo ya pasteur Olivier Temeteme l'homme de Dieu Nzambe azo utiliser puissamment na kati ya commune na Lemba awa yango to bengi bino boya ebele parce que l'homme de Dieu wana Nzambe asalaka ya bikamwa pe ya minene à travers l'homme de Dieu Olivier Temeteme na à travers mosala Nzambe oyo Nzambe asalanga ya minene na bomoi na ngape na libota na ngai ngana yaka na église okalaka ekoma boya kotika na ndaku te kolala pongi te yaka koluka Nzambe wana oya batelo panda inane yaka kombona loboko ya Nzambe Olivier oya kosalela yo boya kaka boya bisika nyonso ozali ozaloza wapi yaka to bengi yo le 31 décembre yaka yakomeka Nzambo azosala ya kokamwa mbote na bino ebele boya ebele